Mais ils ont un témoignage nanga on appelle ça que papa nanga za la sango. Yé mutala kisake moi makambo et belé oya yebaki ndenge molanda na témoignage alors nde yé nde mtobeta lisolo na minute toloba azali suna biso te na bomoy akufaki alors biso mingi papa bande ko ba Rolanda tolingi toyeba certes yo comme pasteur ya tikala kisango Zalaka yaza na makambo na ye ngai na zape na makambo nanga ya ki pasteur c'est-à-dire ya bonzambe alors qu'est-ce qui a fait que atika couvent parce que je suis dans les vrais à témoigner yango dans atika couvent oui alors ça fait 2 ans oh na ye na teye a fanditi tu m'as convaincu mon fils je vais démissionner na otika couvent. Ah papa s'il vous plaît eloni yo lobela ki ya makasi oyo ko sa ke mutakomena na ba niveau ya exorcisme ya makasi bongo na kati ya kisango oyo gagner sango ka dans la facilité. Nangina tuna po wana za papa na papa beta masolo ya kati na mwana. Oui. Est-ce que ça arrive na batu msusu parce que abike yo za vrai pasteur. Oui. Est-ce que ça arrive na basala nza msusu akwebso ke oya yake pananga oya yake pananga na pesa batu pas big je vis que de ça. Oui. Est-ce qu'après ça rappelle ba pasteur msusu? Oui. Atangena ba komo na bango bazali même na Kinshasa même en dehors de Kinshasa. Ata o wana pas ça. Oui. Nabana naso moko ya mwana na ye oya landinga atune mutuna papa siko tobotami oboti biso toza combien po toyeba aseki abi nakoyebisa bino mokolo mosusu abi yebisa biso mokolo mosusu mais soki lelo liwe la kakate soki ye siko monite ke totikala na équation bana mosusu tokoyebana te abi il est vrai na okufa mais na okokisa 70 ans na okufa moins de 70 ans moi abi tolobi yo kufa moins de 70 ans yo yebi dati na okufa abi oui na yebi yango utu na sambula na wika muta otoke ngai koko na oui papa oui Freddy Yaka parce que ya benga nga Freddy Yaka aye abi yakatoka mandoki mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana nzambe ya le nazarien ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kandelobi kolapie mapapu masope mafuta tokokesitana elongo na nzambe oyo babenga na makomi. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, très chers internautes, nous vous aimons beaucoup de l'amour du Christ. C'est la princesse de l'Éternel, maman Tiffany Mokwa. Que Dieu vous bénisse et bienvenue aussi chez Nazaréen. Comme vous le saviez, nous sommes dans cette émission Table Sainte qui réunit les hommes de Dieu autour de ces sujets importants, aussi très capitaux de l'actualité, bien sûr, aussi de la Bible. Mais aujourd'hui, comme vous le constatez, je suis avec l'évangéliste Josué Lokamba. Après un long moment à Yelbiso, dans le plateau, il y a Lelo, il y a tant de choses, il y a vraiment de choses à boire et à manger dans cette émission. Mais juste après cet élément qui va nous balancer la régie, on se retrouve et puis je veux lui dire bonjour. Régie, à vous. Lelo
retour sur ces plateaux, que Dieu vous bénisse. Et Cantique a fait plaisir énorme à tous les Nazaréens et à toutes les Nazaréennes. La princesse vous aime beaucoup, mais particulièrement à ma sœur depuis les Issa, Nekab, que Dieu te bénisse. Aussi à ma fille Capi Sadonix depuis l'Allemagne, à maman Betty Kokelea depuis les Issa, maman Made Kebani. Le temps pour moi de dire bonjour, shalom, Mbote papa. Bonjour la servante de Dieu. L'homme de Dieu, ça fait longtemps. Hein? Très longtemps, presque 11 ans. Aux ans qu'on s'est régénéré toujours. Ils ont grâce ensemble. Gloire à la Dieu. Vraiment, aux princesse et ensemble. Amen, amen. Et puis surtout la servante de Dieu. Gloire à l'agneau. Aux a double trophée. Ouais. Double était, ils ont triple. Ah, bon, chantre. Chantre. Et puis triple. Pasteur. Voilà. Et puis pasteur. Présentatrice avec puis journaliste donc. Triple. Voilà. Merci l'homme de Dieu. Toyota la yobiso toyoki sango. Parce que actualité bungana te hein. Oui oui. Tobi mende nini makambo eza na nzota papa Josué Lokamba mais avant dit loko lelo ezate. Merci beaucoup pour la question parce que ça fait mal au cœur. D'accord. Nabi que ezali maison mère. D'accord. Maison mère et boti banebele. OK. Et bimisi pe batebele. Je suis très reconnaissant. Bon oeza bisiko yo fondation moboko. Pour na mokili baye banga balanda ngai c'est les Nazaréens. Mais ils ont un témoignage nanga on appelle ça que papa nanga za la sango. Et tant on a abokola oui abokola ngai. Voilà. Pour oya boti ngai boyebi akufa kala mère oya abokola ngai banda bo mwana na vacances donc deuxième premier na passé troisième na vacances na ti sixième des humanités ils a sango. OK. Batu bayebi ngai na za mona sango. Et je pense qu'on a fait ça témoignage nanga 2013 la servante de Dieu na bato balanda ka babi mingi bako saka tout avec preuve la servante de Dieu keneti naye na couvent na limité a jupé bakutani naye a juillet image tout bolanda yango je pense oui, en tout cas, tous ça l'effort en ce que bozonga na image wana o tozwaki mais c'est l'abbé comme ça qui abbé Paulin Kulumba. Voilà, oyo papa Joshua témoigna qu'a été azwa kaye abokoli na couvent donc yé mutala kisaki moi makambo et belé oya yebaki ndenge bolanda na témoignage alors nde yende mtobeta solo na minute toloba azali suna biso te na bomoy akufaki alors biso mingi papa bande ko ba Holanda tolingi toyeba certes yo comme pasteur ya tikala kisango ouais tokena ozwa témoignage est-ce que relation na bio na ye etikala ni ya papa na mwana po ekabwana te to etikala toujours ya ba makambo na bino boyebana ki akala ko bino ba pasteur makambo belé hein bon omoni et pas dans Zambé okoko botama na papa azana misala na ye mais yo oza misala mususu voilà et puis Zambé ya ponaka il est vrai nazamona na ye mais apesa nga pouvoir te ndenge oyo oyebi parce que tunaka paye parce que zalaka yazana makamu na ye ngai na zape na makamu nanga ya ki pasteur c'est-à-dire ya bonzambe alors, qu'est-ce qui a fait que Atika couvent? Parce que je suis dans les vrais. À témoigner en haut. Dans Atika couvent? Oui, ça fait 2 ans. Oh. Naye na teye. À Fanditi, tu m'as convaincu. Mon fils, je vais démissionner. Na Atika couvent. Ah, papa, s'il vous plaît. Eloni yo lobela ki ya makasi. Oyo ko sa ke mtakome na ba niveau ya exorcisme ya makasi bongo. Na kati ya kisango. Oh, gagner ça dans la facilité. Bon, d'abord à Bengangai, à Obela. Azena 11e mairie na couvent en face na INPP. Hein? À Zalaki wana à Obela. Nda Bengangai. Abio ya pena maman. Toye tokomi. Ayambi biso, mais Azalaka ya olala puisqu'il était très malade. Abi mon fils, prie pour moi parce que je crois en toi. OK. Atuni mwasi na ngalobi est-ce que oyebi mobali no bien? Ya seki kaka. Abi oyebi malamu te. Mais ngai na yebi malamu po azali ko salela nzambe na bosolo. Pe nzamba ko salela mambi manene. Yango na bengi ya bondela po na ngai. Mais biso, aolo bane.
biso tosala nzambe na bosolo te nakomi obanga niveau ya spiritualité nakomi exorciste tu nakomi un grand oyo ke kodélivrer mutu moko na mona ngo eloko te il faut boya en masse to pe nini ainsi de suite alors nakomi obanga poso na kufi awa nayebi te nakokelu fe mais nakoloba ngo na yamba te à partir na nde na ye kote ya ye ayambi yesu pe na bondeli mpona ye ok nde alobi nakotika na olongo mais atikaki te atikaki nanu te ti après nde aye démissionné à Longwe ça fait 2 ans bon dernièrement parce que ya botami le 8 octobre 1958 le 8 octobre ya 2023 to fetaki anniversaire ne epa na ngai na ndako na bana biso nyonso na bana na ye tu na ngai tu to fetele to fetaki parce que il a des enfants voilà nde to fete bon aza sango mais abotani oui abota ok oui aza na bana alors nde sikoyo après na soli na yebo papa sikoyo olongwe c'est bon mais il faut passer na délivrance ozwa baptême comme ça osalela nzambe ndenge sengeli ah oui mais je vis que de ça comment est-ce que je vais vivre de ça c'est-à-dire na makambo na ye parce que bien kalongwe sango mais bato bakendaka epa na ye aobondela mpona bango s'il vous plaît par évangéliste ndenge na tuna mpo wana azali papa na papa beta masolo ya kati na mwana oui. est-ce que ezalaki mpe na bato mosusu parce que abike yo oza vrai pasteur oui. est-ce que ezali mpe na basala nzambe mosusu akoyebi soki oyo ayaki epa na nga oyo ayaki epa na nga napesaka bato pa abike je vis que de ça oui. est-ce que apesaka mpe bapaster mosusu oui atangana na bakombo na bango bazali même na Kinshasa même en dehors de ata oyo wana mpe aza oui oui excusez nga omoni bapaster mosusu omonaka oye atushaka okwei ale okwei obando loba yo nani ngai boye c'est ça tout il est vrai il y a nzambe ezali mais majorité il y a diable papa yebisaki yo oui abi comme tel ils viennent chez moi mais omona no pe bango oui nayebi bango abi mais toi tu as Dieu bango bako délivrer nga te mais j'accepte parce que tu es dans les vrais. Okay. Tu m'as convaincu. Voilà. Alors, nde toyokanaki avant de voyager, qui est na retour dans un voyage, à passer délivrance, à baptême. Parce que na dit bon, tu vis de ça, mais si tu laisses, Dieu va s'en charger de toi. Est-ce que moi je souffre? Ah bien non, tu irais. OK, ça va. Toi aussi tu seras irais. Voilà. Nde andimaki, na voyager, na zongi, na zana mabondeli, abenga tu es toujours en voyage, non, je suis déjà de retour. Ah bon, on fait comment? Ah bon, ça va, quand j'ai fini, je vais te faire signe. Quand on aussi ma bondeli dimanche, on a un programme qui n'a bien jeudi, pour se fixer, samedi to kutana, comme ça passer la délivrance. Hier mardi, à Koufi. Waouh. Donc, étant spirituel, une délivrance est ratée. Et teyoni. Et tenga que papa ozo landanga, mais à la maman, aux appels pasteur, aux frères ou sœurs, tout le monde landanga, quelle que soit catégorie na yo, liwa eko ya brisque. Il faut se préparer parce que oyebi yango te mais ya yeba ki liwa na. Ah, comment ça? Ouais, aloba ki yango. Aloba ki yo akufa. Tozalaki na bana, naso. Moko ya mwana na ye. Oya landinga. Atune mutu na papa. Siko tobotami oboti biso toza combien? Po toyeba. Aseki abi nakoyebisa bino mokolo mosusu. Abi yebisa biso mokolo mosusu mais soki lelo liwe la kakate soki ye. Siko monite ke totika na équation bana mosusu tokoyeba na te. Abi il est vrai na okufa mais na okokisa 70 ans na okufa moins de 70 ans. Moi abi tolobi yo kufa moins de 70 ans yo yebi dati na okufa abi oui na yebi yango. Bon yebisa biso ta savité. Vous avez paniqué mais moins de 70 ans et puis liwa nanga na otungisa bato te ki ona beli bosukola ngai bosala non ozaka boka mbala moko ici na kena ngai ici na déranger bino te. Voilà ce qu'il avait dit. Maintenant il est parti à 66 ans parce que abotama le 8 octobre 1958 donc 2024 le 8 octobre c'était son anniversaire et puis voilà lui est parti à 66 ans. Mais l'homme de Dieu donc maintenant on a témoignage nini bon question moko oposa ki na sese ko répondre te que akufi bon sikoyo lokola akufi
eteinga pe ete bato mosusu ke tosalaka mabe te inutile ya kokota ya kosimba po oyebi mokolo okufa te il faut kosalela nzambe dans le vrai e nzambe akopambola ye. Papa to partager na no yo na ye témoignage nini oyo ya yo na ye bino mibale okoyeba ke soit epambola bato esekisa bato na relation ya yo na papa ndenge azalaki. D'abord eloko ekoko pambola bato ezali ke croire na Christ comme Seigneur et Sauveur, kosalela dans le vrai. Parce que Nzamba atikaka bana nete. Bible lobi, j'ai été jeune et j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un geste abandonné. Ni ses enfants, mon dia, leur pain. Voilà. Alors, yako sekisa ezali makamsu nakobeta te mais tika na beta kaka. Oui. Voilà. Donc mukolo moko toza na couvent. OK. Mbule beti. To sisi kolele beti na pokwa, mbula pana makasi. Après toke kolala. Tant tolali na butu. Yala na chambre nga pe na chambre na ngai. Na butu na sambula. Na wika mutu toke ngai Koko na oui papa oui Freddy Yaka parce que ya benga nga Freddy Yaka. Aye abi na sambula. Abi Yaka toka ngandoki. Ngape siko na bi toka ngai. Allez, abi tambola malem. Ye liboso ngasima. Yala tika kilote na sengle. Voilà na kata couvent. Oui, abengi bokanga ndoki. Ah toka ndoki. Yesiko na sambula, na toza na atokenga na chambre, to bimi na salon, abi tambola malem. Siko todaka makolongulu, yala tika kilote, ngape na zena su kilote na ngai, ye na sengle. Ngazeka torsini. Aye malembe ti avant fungo la porte. Asali atiebo. Et puis asali moi prière moko. Après tanga fungoli kaka porte pa mama wana azana fenêtre asali tala grand farata atike wa azawana mama azawana a bloqué mama ya ndoki pe mama yango abota sango mwana na za sango mais mama ndoki aye wana na biso anduki likofi ndoki abi papa limbisa kwe abi okolokota ngonyoso yo moko na maboko abandi kolokota ti ake pana ya tiki azongi biso tozawa na tozela pe na comprendre akoki mate akipete donc alokota una maboko ti asilisi nyos donc ba ngol ba ke ba exercice ba leki bandoki na makasi musika baleki na ba magicien puisque ya ba no compliqué na ba magicien na tout ndoki oni tout occultiste tout OK na tuna mutuna na ime misalame sikoyo ndenge ni bato bala bozana magie ni abi mais oui magie catholique, et magie blanche, et magie ensemble, et différentes magie blanche. Oh, bato basalaka, les différentes magie noire, na magie rouge. Il y a biso, il y a bon zambe, ça biblique. Voilà tant on a zalaki na couvent. Et na yo comprendre les nasima. Voilà moi petite histoire na pour na kolakisake. To zalaki na moi complicité moko quoi. Mais dis-moi. Est-ce que départ na éthique vraiment na vie? Éthique ngai na choc. Donc comme double orphelin. Oui. Deux fois orphelin. Oui. Parce que azali au mouton na bono conseil comme papa. Papa ataza to maman to papa ataza misala mabe to azala nini tout mais c'est lui le père. Donc ceux qui na telemi le lo na azali quand même kolobatoni mais yene muta lokotanga bokolinga ti atangi singa ti abokolinga très bien comme un prince. Nazalaki intouchable. Donc nazalaki soko meki nanga kangi yo ou abeti ou akangi action na prison. Donc c'est-à-dire ya bando linga muta saka nanga te. Même nos ana famille na ye ko meka nanga te. OK. Mais baebi bango mwana na yo na kosimbeto wana azali. Sikoyo ndenge ba programme ezali ya deuil ezali ndenge nini et puis relation na ye na basango mususu ezali parce que longa qu'est-ce que olé lokwa sango to lokwa sango te ko sali mandenge. Bon programme la famille ba lobi on fait ça la semaine prochaine. Mais bah j'ai déjà place dans nécropole. Place au bossa la messe ya requiem na soki messe na Saint-Joseph na Matongé. Bon, na salle de fête moko pe na bossa lango na la grâce. Mais relation na yena basango bon na éviter ce qui est zanini parce que à lokola longwa ki na sango bon je ne sais pas ce qui se passe batini maloba ke moyeba ya place biso famille tozali ezate et que risque to beta bango bon siko nga na tuni moto beta bango en fonction de quoi hein bon ya za mutu na bino bon ndo travailler na yembe o ya démissionner longwa bino botikali
Mais vous allez quand même na ba bonne manière. Ok. Il y a que bon quand même moi compassion na mama wana souci que to perdre un élément. Oya zala ipe ko sunga bino na mabondeli ata bino basango. Bon, voilà message na bon. Bon, pour dire que charge eza ya bangote. Bon, nani ofongola neti chambre na ye ya exorcisme. Exorcisme na wana sala. Nani yango kofongola chambre wana? Est-ce que zaki pe na labo? Bon, merci beaucoup. Je pense tant que tu as pour interview net na monaki mona tomata na temple. Voilà. Temple wana ezana teke kisi tonini to ekeko moko ya mystique te. Ezaka na baba parce que ya zané nango na nzoto. OK. Ah bon, je pense vous comprenez. Ya zané na nzoto po nga na zai mwana na yo to lala kana tamu to lala na mbeto moko. OK. To pe nini tout na ebiye koleka bana mususu. Donc on maîtrisait tellement ba corde de belé za ye na 4. Donc c'est-à-dire il est temps ba consacré na pape Jean-Paul II à l'époque parce qu'à tangi na Londres, à Sissi, à na Rome, à salle exorcisme, à salle démonologie, pape Jean-Paul II a intronisé ye na yango. OK, donc yé mon nzoto nende ta. Et voilà, ils ont le côté que azane loko moko boye, toni non donc ils ont na nzoto. Voilà, comme preuve. Bon, moi une petite histoire hein. Awa na limité na funa. Ils ont flat moko wana, il y a bien. Il y a VIP, avant de louer chambre. Pour ça, c'est misalati à quoi il y en a à paiement. Pour tam sukuna on trouve ma bateau, na kuva ba yeli tout bon. Aya kana paiement. Mais un jour aya ko paiement à côté na chambre, à meli masanga. Mais a ba cigarette. Tanga lali bo na mbetu, pongi ezuye, atie le boko boya, cigarette ezu na mousse. Ezu drap, ezu éponge, moto epeli. Moto ya moto milinga bato. Bon baza na hôtel ba gagné moto million moto peli ba buki ba tindi ki porte ya lali na ba ye ba kuti donc muto lali azikite même na elamba ezikite ni suki mais et dessiné kaka ndenga fanda ki ndenga lalaki o nyoso tout eziki mais sauf ye na place o ya zali wana tout ezikite mais pour je nyoso tout eziki donc ba la muise ba alamuki ba bi non yoko ya quelque chose ate ndenge ni moto boye musi eziki na mbetu na badra tout eziki mais place kako yo fandi ozali tout na ndingo tia loboko boye eziki te abi ko ya quelque chose ate pardon penza et puis abimi na bi boza bana mike abi merci ton dit mais ko ya quelque chose ate tala mutabongo mais afuta bloka batini ya moi afuta merci beaucoup. Voilà. Mais évangéliste batobele bazangi yo ha mikolo belé na misupe balobi ke yo zongana kina tata na wana pona asimbisa simbiso biloko ba protection les alaka na kati église pour que église ningana teza toujours na stabilité. Bon, wana batobele na wana na yokaki yango ya. Bon, wana bazali ba nakolo banini. Ba complexé. OK. D'abord yango et puis bazali na nalbani jalousie je lève mes mains devant Dieu. Mes mains sont pires et mon cœur est pire. Je n'ai jamais touché au fétiche. D'ailleurs yena no andiminga que tu es dans le bon. C'est pourquoi tu m'as convaincu que natika kisamba pena bongo la motema na passé na délivrance siko ngana ke zango pona sana oni yo moko yebinga banda na banda ko passer na les Nazaréens jusqu'à présent. OK. Il faut nazama yele moi mon kiozo bomba aux comme organisé mais ba musu so mpe ça ambiance ça là tout ainsi de suite. Voilà. À escroquer batte consort. Je n'ai jamais escroqué. Voilà. Alors yes abimelanga ya sala boza. C'est vrai. Je ne suis pas un menteur, je suis un vrai témoin. Gloire à l'agneau. Alors évangéliste Olaki bandeko les Nazaréens nin ozangi bango mini. Bandeko les Nazaréens, vous êtes mes frères et sœurs. Vous qui me suivez, même tous les abonnés, je vous aime beaucoup et je suis votre grand frère. Ah, on a les Nazaréens. Voilà. Na sens on a puisque les Nazaréens et bimisinga, Nazaréens qui nous et le côté. On a les Nazaréens zano ya sika et bandi. Bisone batono na siko na zongi na maison mère. Merci beaucoup évangéliste Azongi mais na ba rubrique moko vraiment ya makasi et ça va vous édifier parce que tara muto afandi na sango ayebi mabombami ba secret belé ya oyo ya kuku parce que moi na nganga ayeba ata 2 ou 3 codes oyo expliquer ba. Restez branchés et abonnez-vous massivement. C'était la princesse de l'Éternel, la sœur Tiffany, l'évangéliste Tiffany, mon paquet de ciao.
mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangana nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kandelobi